vous, fidèles internautes de Dada International TV. Le plaisir est pour moi de vous savoir tellement nombreux en train de suivre cette émission. Émission à l'élo, ils ont na sango ya sengote parce que tous na sango ya mawa, auto tu kokufisa, baoba ya musique congolaise, le poète Lutumba Simaro o akufaki na France, mais awa tous na kati ya résidence nae na lingua la mushi sirisangi. Pour vérifier si réellement information est à solo ou bien est là qu'il faut par rapport à la rumeur et banda déjà kobima du jour au jour concernant au Azali Papa Lutumba Simaro. On est là dans la famille de beaucoup de batnyos na sangwa mama batnyos bazole là na pas na motema to ebete liwana ye eza kaka po na famille na été mais eza liwa oyo eza po na monde entier mobimba et surtout ba congolais nyonso partout baza na monde entier. Rien à dire, rien à commenter. Moyen reçoit quelques points de vue par rapport à Batouba Bisabiso, Liwa et Koma Kindengeni, Sangwango, Bazwaki, Ndengeni. Merci beaucoup, na Chinois Noir, Hervé derrière la caméra pour les hommages. Abonnez-vous massivement sur Dada International TV, vous ne serez jamais dessus. De ça, Bino, Tobombel Bino, News, Nyonso, au Bozana Robinson, actualité Nyonso, Borozana Katia, Dada International TV. Merci. Bonjour maman. Condoléances. Pardon? Merci en tout cas. Oeza matanga na biso nga na koleli awa na famille parce que nga za mwana lingwala vi na nga nyoso na koliawa makambo nyoso a mais eloko moko papa la ngai eloko atikeli nga na vie humilité ayebisa ngai pour que ne bien mwana longola lolendo eloko parce que nga iso na koto po na bengi nga yaka bi na linga ko mingi
mais ce qu'on est comme son musicien. Alors, on est élégant, il faut comme son musicien, papa n'a pas habité. Yo, au fait, un podium. En tout cas, bateau se plan na yo. Mais le mon papa, il a tiré la vie humilité. Aïe, c'est un long lendo na vie. Ce que tu as lendo na vie, au resoité. Papa Simaro aïe, c'est un gars. Abi, Simo yoka. Lendo na vie, au resoité. Faut mi kitanga, papa n'a mi kitanga. Si on a bien mis ton téléphone, na mi kitanga. Zoka moi, papa le tout m'a bien gazo comme mi kitisa. Donc le retour yeux pas papa comme mi kitisa. Pe banzembo papa, ils allaient banzembo conseil et qui para acheter. Moi na 15 ans, c'est banzembo papa Simaro. Ngama na kenda na Kenya. Fille moko azaki na Kenya papa Joski manzembo ya papa Simaro fille na zolo balanga même na papa Simaro na papa Joski baya ngabité Joski akoma na avesa ko royati banzembo na ndeto zolo boy Kenya za koningana na Tanzanie po bamboka na circuler na sel ba tourner wana matanga ezali na benga pe na tonga benga matanga eza kuna munene Kenya na Tanzanie basali matanga munene. Donc en tout cas oza matanga na biso na sengi pe na gouvernement ba simba matanga oyo la lingi pe oba kopesa dirika par chef de l'État, muto ko pesa matanga à gérer au coup de sa biso na ina famille. Bato ki ba matanga monsieur l'équipe mbongo balé, mbongo ebungi et monanité. Tozo senga na dirika VK VK en tout cas oyo simba matanga na biso oyo a coup de sa ina famille na biso to lingité. Tala papa lutumba za mutu munene balo bake o mbongo ebunga ki o mbongo ebunga bona matanga te o désordre ebima ko baso maputa basombi boy. Tolingi makambola te oza matanga na biso oza matanga na biso to sengi gouvernement en tout cas papa Simora zake kon pe loko tozo senga lisusu basa les monument pour monument eza wana na 24 biso to contribuer ba mbongo ya bana lingwala na botamila lingwala na kola lingwala la ndako na la pe awa mais to tchaki ba mbongo na biso to sengi basa la monument ça coûte pas cher même ya 200,000 $ ba ko sala. Basala e monument ne basala la Kasavubu ne basala Lumumba ne basala pe papa Tshisekedi papa Nabiso basala pe papa Simaro monument parce que aza grand na mboko papa Simaro aza grand nzembo na ye mwana 15 azobi nango tala mariage bana bazobana na mikolo bana ba 22 ans sali mariage abili nzembo papa Simaro aboyi ba beta nzembo ba falina na aboyi nzembo ba wera na aboyi nzembo ba ferabi na bana obeniti mabele obina dadi pétrole. Donc, nasengi en tout cas, pour soutenir nos presse, malobo tozolo ba comme ba concept. Du cap vital caméra azo malobo mbonga matanga ba kutsa bato to ko gérer na famille. Bitumba moko utoko bima mbongo eleki ya matanga. Na kotanga kombote na boyi polémique. Oza matanga famille na biso, nasengi bien en tout cas, pe bino bozotala na ba étranger na ba YouTube, bo soutenir biso na matanga oyo. Bon soutenir biso so boza na Canada boza na États-Unis bo sala pe matanga to salango biso sur assemblée ezali Congo mobimba. Merci beaucoup na sepeli. Condoléances. Merci. Boni. Donc moi pasi kaka yo bikaka. Sango autant ekomeli bino. Sango autant ekomaka ezala toujours pasi. Ye moko aloba na biso ke mokola kokufa kaka kobeta. Donc ndio monika kaka sobeti nango. Tona ni ya kosala te remerciement na nzambe po mutapesaki ye pe mutazwi lisusu. Voilà quoi. Bazotala biso toyebi ke papa zaki déjà na maladie par rapport à âge. Bazonga bayeba akufi au juste akufi na. En tout cas, ye tala ayobi bien que asa âge. Jabela ki moi mingi. Abela ki donc akinane baswe na poto biso to tika. Na mingi to na mingi vraiment makamba orchestre ko sala moi bien. Ki sala ki makambo na docteur te. On a jamais na docteur te mais abeli ka tout à âge 84 ans je crois. Non 81 te. Pas de temps la conseil 80 ans tu étais dans showbiz. Après 80 ans tu as eu des années tu commis d'autres comme ça sur le 19 mars. Le 19 mars c'est l'anniversaire et moi pour finir le 30. Donc 83 ans, c'est 84 ans, 83 ans. Parlant de Makambo orchestre, je sais que aux Alakina Bango, tu fais partie à Batro déjà. Moi qui va ça là qui m'ont parlé, tu es encore dans l'orchestre où ils ont dirigé ce qu'on par président Mandachi. C'est mon salle orchestre à Zalité. Mon salle orchestre à Zalité. Moi je suis la télé, mais je suis pire que tu as fait. Vous avez mis balé dans le bango à Mingi. Là, Godé. Là, j'ai tout. Tout à l'heure, Willy Tafa, il y a aussi pour toi. Mais
passe. Mais orchestre, ils ont orchestre, c'est bana ok. Il y avait Simaro. Voilà, il y a un Nouveau Testament. Surtout, tout ça, c'est un soldat. C'est votre télé. Mais quand tu es Simaro, bana ok comme boy, bana ok sali boy donc. Té. Mais ngata on a dit loin d'anaïe. Ba massa tout dans orchestre. Ils sali ga ba master oyo, tu mets na bana ok ya. Tonga na ye, ba msuba boya kina bango kumumanda chanti. Ndo monde to zaina bango kaka tisiko. Mais toi, si tu fais partie d'un bateau, boya qui yosa côté. Bon, na bien, Koboya c'est trop dit. Pour banda yoka, banda makamane sala mangana ngana manda na to kutana te. Mais na yebi que c'est manda chanta ki aoya na 15 ans to beta, après ça programme chef même sur robeta nga Fulakari, chef na robeta boy. Mais ngana ye na kuti makambo esala, misali makambo ya manda nga zomona na Luanda. Mais tant na ye bana mai bavanda ki ngana na récupérer bango. To bando beta la ba yanga za ngo nini te. Derrière la rôle ça préparer qui ngalambi nga trop na beli prévenir que na kacha na bana okenga la sala album ko sabi na bana ke bande banda na ebité neti njebo so beta na faire ngam na beta ils ont la première disque na beta la salle d'attente les albums a 10 chansons to beti deuxième album ezali encore et toujours on reprend troisième album to sala J'ai des mères et bimi kututé quatrième album to sala Ma prière ya ngondo monei akufime ba message to aloyi na kata ba njembo oyo ngona monike ezo ekokisa misiko parce que dans moi passe parce que producteur na chansa di Chris Guza na Angola album ebimité boloka to komina matanga na osala makasi taja soda da bisaka njembo moko oyo ayemoko alobaki donc hommage à Vessima ça dit maloba eza nini ya zanjete na beta guitare ça dit ce qui a zate ngam na beta msa pas bien godé ça bassiste on met là ya malamu na moni ebele azaxinga la ba kunja ndenge na ndenge et puis alobaka likambo moko alobaka ke azalo ba mettre fois j'ai tout soki okufi nga na kundao mais soki nga na kufi bino boko kundanga te parce que na za ebemba l'état enfin abia ça et a fait bemba l'état donc l'État, en tout cas, merci na Raïs. À ça, il y a pour faire ça, que Congo est à la Nyongonaï. Madame Sika va bien que bis à petit nettoyer qui Congo est à la Nyongonaï. Mais président Raïs à ça là qui à ça il y a ça monument bâti monument tout ça de 80 ans dans showbiz de clôturer. Donc il paie à son âme quoi. Paie à son âme. Alors bah la biso na delesika to simba kombo na ebungate. Surtout la saga qui toi ba soda na Azabaoba, Tarabaoba Ekoye. Moi, passionné ça. Ouais, bonjour. Vous souhaitez bon retour dans Mboka Pemba, la mort sangue à Makasi, à Matanga. Tant que vous avez pas le tomba, et ça ouais, ça lui passe, mais ça lui passe, mais pas si on est un peu en compagnie de Sengo Moroboé. Et Sengo, pas si on a pourquoi, qu'on perdre icône, qu'on perdre modèle Moroboé, ou à Sali, à Salanzela pour Obsodolanda. Mais Sengo, on est anini. Eza nzela oya tiki banzembo oya tiki eza neti université mo eza lokwa classe mo ya musique oyo ata biso te ata ba ileki na biso ba oya sima o ba kozana posa oyekola musique ba koyekola na nzela wana bakende pe malamu basepelisa bato donc c'est un peu ça tout ça na pasi ya ko perdre moto mais tout ça na esengo ya ko tikala na héritage o atikeli biso et puis na ajo ya komi na ngwana na musique na métier na biso ajo wana tokoma apene belete donc faut tokumisa nzambe komona eti na ajo wana yo minute au monde bino apprendre ba musicien ba orchestre mususu à part ba orchestre ba pas lutumba bino boye ba to liboso est-ce que eza héritier ou atana bitatinze bino ou bien bino moko na reconnaissance ba lutumba te biso déjà to ba to beta musique intelligente d'office donc ne to beta musique ya intelligente faut biso tozala déjà maele et neto ye awa toyeka représenter la team wata te tozo représenter héritier watana d'abord mais tozo représenter ba musicien nyonso tout et puis neto ye awa eza te poto accuser baninga mususu ke bango ndeni bayete biso toye parce que ba banalité mususu il faut totika pour muto pa kufi azaki ne muta ba banalité wana te donc doye kaka na oki pasi nga nazaki na antenne A na ça l'émission na moni message eleki na écran témoin que papa Lutumba kufi
directement la bengi chef d'orchestre na Mishka yazara na veni mona papa Lutumba et to beti tournalier sur place pour que tous wapena les solo en vrai à part ça na ebi ba te belé ba pe repartager pas sina na famille ainsi que na biso ba musicien ko za pas si ya famille eza pe pas si sous ya musique et na bato ba lingara musique eza matanga na biso et to yewana pour représenter ba musicien nyoso est-ce que vous en Nino Nemba ta pararaba kadi kabelanga nde motema mama o kadi kabelanga nde motema mama o mama o mama o soirée ya suka tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelalela ngai mama e ngai mpe lokola yo susi elei nzoto napesaki yo lopete otia na mosapi olakisaka lokola karte ya citoyen ezebele. Bonjour. Papa Lutumba za suta tiki biso présentant on dit message wana et salut on ndeni. Bon salinga pasi po za vie to message na yeto fana na ye to ta kozala na ye batamuko l'équipe na palais o pese mbote tamuko l'équipe na palais lambi okende bosala boke posali oyo kozonga bon za liwa ya pona motonyo soko que son âme repose en paix. On a informé que président Lutumba zaki malade makasi avant que nemikeli. Ouais déjà kulu Jafar moto azaka na ye ya utaki poto na ye akende poto na ye azonga ki déjà ibsito ki via za malamu ti do via za malamu ti to tanga ba mikolo il y a un qui a kamwa ki te po ya zo ki des informations qui via za ki bien souté. Vous avez le message nous repère sur la famille biologique et puis la famille artistique Mobimba. Famille biologique ba wela te biloko vie oyo komona na bapesi yo atota mama oza leki oza kulutu oyo kozwaka ndambo ya vie ezwaka kake nango na esengo epo na gouvernement vraiment tosenga bino merci do bolelaki bosoutenaki vie simaro ti ndenge akufi lelo bozosoutenir ye toujours do bosoutenir ye mpe nde tokunda ye tokunda ye na esengo na malamu kwa nzambe abatela